na balandino so ya Via TV Monde. Je me mets la champagne, une fille pas comme les autres hein. Babi une fille qui a beaucoup de talent. Aïe sous une émission na Tolobia. Kaka ndengi ya mesana Kolobia. Et puis je dis encore un grand merci à ma présidente. Maman Via Quid Madar Kilo ya monde. Autrement dit maman Molakisi, maman sociale, femme au grand cœur l'État. Les Kamola Montoté. Merci à Ritivi Boboto, fille sage, maman sociale. Film de petit, moi c'est secret le lait la douceur minère à Kati. Bambo Tebele ici Kozali. Émission Langa Lelo, je mets la champagne à Yambeli Bino, actrice moko, au Bino Boyibi, au Ebele Pe Bolingaka. Mais Ebele non besoin chance ya kutani na ba émission te, ba mona ikaka na ba film. Ba mituna ngoni na ko kozwa une émission pour na ye ba ye koleka. Je mets la champagne à Pessimino chance wana. Via TV Monde et Pessimino chance ya kutana actrice wana na plateau nanga ya mokolo ya lelo. Bonjour Blondine. Oui, bonjour, je mets la champagne. Bonne santé. Kitoko, le va bien. Ah bon. Mais c'est pas une répondre à l'invitation. Moi, le bami, balé pour le balancer Via TV Monde. On les a parlé, nana. On peut pas parler. Moi, non, le micro, maman, tiens, mon pandi, il était sur la salle. Jamais tiens mon pandi. Parler. Dans bateau tout, balandanga, mon chanson, maman, pesanga à la Via TV Monde. Mais oui, comment maman pesanga la chance donc. Vous avez jamais décidé. On a vu que tu n'as pas maman ou qu'on a zone. Parlez nous. Maman vie a blandi il y a zone en personne a bien aux anda kunaye. Bon tout côté vraiment na sujet na biso mokola lelo. Bon din avant to beta penza na solo mais quand on peut ko yebisa balanya sur Via TV Monde au banda théâtre na groupe ni petit lelo zo évoluer wapi. On a banda théâtre na groupe ya président Poumoulou na PC Mbote place Azali na enda kota la copine moko na répétition et présent pour la moni en tout cas artiste ozana art mais c'est présent oh nande ninga na mitala ko na mona ngote OK ya mona kati nanga yoko sala ke ko banda kaka présent ayoko zwa shiba moko azwaka bakota ba point no kuna fa ke sa ba spectacle toko kinena présent acha kombo nanga to komi kuna petoye parce que noki guye loko ngo mais présent ayoko ko abandonner na biso parce que bazaka na programme équipe de 10 ans ba présent jani ba proférence ba yake belé tellement pour ça ne côté lenga na yoke na groupe ya président Sida Bilele de Londres hein mon papa je salue à passant ton a komi kuna mutando pesa so formation eza ya modéo tutukani la tête du savoir enseignant donc na bandi formation penza na groupe ya standard mais na muta formanga eza modéo tutukani ya moda comme pesa so formation kande ezalaka yumo iba stage on tozwaka na zo stage mo boye na zo stage mo bona bina pema na yo pema na vandi ya modi ayo kabwana de Londres ce qu'on attend na bande de na mutu mo apesi na ma formation bien que s'il est nanté na vandi ndeko nanga ememba ikaye sana no ya moda za na groupe ya Duche Kapanga ya kapa Duche Kapanga okuta ya modi donc pardon tinga na s'intégrer na groupe ya président na Duche Kapanga parce que ya moda za ekiwana na yo kende wana na bandi pe sous formation na kolisi siko formation et pas ya modi mais ya moda yo bimisanga ayo pesanga chance et yo ça la film à 25e ya papa na biso Alpha Bokole papa je salue à passant papa pesanga chance na jouer principal toto ça 25e celle que no Blondine pas ye bana poto mais yo ça que ya modi na président Duche Bakabwani surtout Bakabwani mission nanga auto ba idée nanga na comment na posa kina kene pa mama Via Queen Madea to zaki ngai mameme Galiano na chuke lomboto biso kata to bite to kene biso na et pas maman Via po to mona mama paza maman atombola bat maman paza maman aformaka to vandisa ya mode to bisi ya mode biso to okende to na isa pe ya mode ngati na yake na yaki po yondo za awa et pas présent Duche donc na bina na formation na yo na ko tambola pese musute do na molo kwa na zo zanga yo loko zo lingoti kala do seke biso to okende super maman Via Ndeya moda yo tala ayoki biso ngape na mingi surtout ngana ogazi to teleme to bi présent nous ozana makila ba libère obimi saka sozo nous aka na sima to point dondo moni ozana o perdre biso to kena biso papa mama Via to bi ke pa obimi sa biso ti to vanda e ko sala ba une semaine boy ya moda yo binga biso
que noble en tout cas qui conseil na bino na yo kozo msa académie des stars na zana na mukala on zana ba président Kanto ba Batista ba zaki belebe ba Duche ba Monez ba Jibombo ba zakende ayo kozo msa académie des stars donc tilelo na minute est-ce na zana groupe ya président Mondo na académie des stars donc ba place on na tango les akana ko ba neti ta place moko ya roleka pona ko sukta place on na lelo donc na zana formation ya modéro totokane bon est-ce qu'on a académie des stars comme maman présidente na groupe ya modéro totokane oh maman présidente oui ba été ni na ko expliquer ni na comme maman présidente na ndenge ni cause la maman présidente dans sens ni o mkolo groupe eza na président modéro est-ce que vous êtes maman présidente na ndeni ni moi ça modéro non même pas muda na moi ni maman ebi ya muda za na moi ni na maman ebi akina donc ya muda pesa biso ngo kaka otake so ibano te donc ngada na se perdre ki na bosane ke na za moto na charge funa bimisa bana mo ba manzela na parce que le quoi ngai Galiano orgasme meme tuke to ko zone sa modina idée wana ndi ya ko sala ki apesa biso ba chance wana avant les aki orgasme manza orgasme voyager aki Angola Suisse et au comme Aminata son père vice-présidente Aminata yo kende mamimi secrétaire tuke ayo zo président ya modé tanga yo longa président komi empereur tuka yo ko ba président ya modé tanga komi seigneur tuka komi empereur na ndinga ba pesinga poste ki président donc na mérité ka po to pese papa idéologie to zo nseke na o ya zala na banda kala ya busanaki bon bah bien ça vie TV monde bilo mo buzo nda Blandine ndenge ya zoloba ndenge ya expliquer biso menga ina ebilo moko na yo ki ke ofongoli chaîne c'est vrai non ouais wana ko c'était na fongoli chaîne bon yibse biso idini nizio fongola chaîne bon au fond et chaîne na bit ni ozana idée ya kolonga pa ya modi ebendingi te même pas un respect à ba fan to ya vie ya TV monde pour moi biso moi za respect pour moi za soupe na se lokumu na benga blandi no benda na toyi na fongoli chaîne te pona longwa pembe na ya modi te eza bongote eza ka ke Nathalie ya mode na académie des stars pesa biso chance nga blandi mafuta na comment film ekota na ese pelisa donc grâce ya mode vraiment ce qu'on a tellement na pe na batalent au papa na nga pe singa so pe na fongoli chaîne ezaka pona nga monter pona na bandeko na nga toza na académie tant tozo tourner bazoleka awa toleka na ese pelisa surtout ese pelisa ko kata na ya mode pa yo fongola ayo fongola Modéro TV donc so baleki na BM HD TV baleki na Modéro et ça que to saka bana biso ba yebana de bandeko na nga toza bona académie po ba yebana donc tina fongola ngo bongo na zata na idée ya longwa et pas Modéro pe na lo bango ata mukomote so ba moni blandi mafuta na académie aza soutese que peut-être na déplacer mais tant na zonga académie ndakunanga esimba te mokindi wapi nibisanga na okende wapi po papa yo na mutapesa nga chance so kaza mutema mbana envers nga alinga folola nga ba opportunité te so na yeba na monde entier so na lia ka moi diffre uta appelle ba ndiko libanda parce que muda folola nga chance nga yelo na yebi soki ya mode fongola chance to apesa chance na ya obima ko ma Blandine oza lelo poza mwasi na ye et puis ba yebi singa ki en tout cas yo na mwasi na ebela kakuta ta mokieti yaka passe moni question oyo poser nga bon ils ont faute na ote parce que eloba na bata poto mingi baloba bon mais tant ba yaka sur le terrain ba comprendre la réalité na tikala jamais kozala mwasi ya mode c'est mon papa. Il y a tout dans la Bible, tout le monde dans la Bible, moi atala bulumba papa ne zo malédiction. Il me dit c'est mon papa. Na minute eza pratiquement impossible. Ngana comme obmana mode. Na luka malédiction te yaya. Quand il pambele belo ya pesa ngai. Ana comme obmana papa na ngati. Aza papa na mobile na ngati. Ya modaza moi ni na bato ba yebi. Ba Bible wanga na kaka. Te. O ngana zo lo bato ba yebi. Pesa ande komoka za na poto pa na otango tembi. Boss de boss Jean Mitterrand cause. Ando cha temba bien na photo bi mana modonga bi vélo te. Et alandela pa tuna bato muso asusu ba telo. Papa il m'a pas le bango abi oui na linga Blandine poza mwana mais ko linga za te pona mos na mobalte za bongote a papa na ndingo le bibongo te meki konzimela mais bino bozala ka bongo wanga na plateau mais nzoka ndezala nango ya solo Blandine mais quand pe ko yebisa biso banda obandi carrière na yo osali combien d'années et na 1 million na compter na ba oyo ezaki formation ezaki na sangisa
na bandi théâtre na 2009 on a eu formation te mettons on zamba sa grâce ya modèle ko donner au côté na kata moto ya modo pas comme tanga ba rôle et ko ça là ba 2013 ba 2013 de place où ça qui Blandine Mafuta moi 2-3 personnes ba ya banga na poto siko yebisa biso ni na benga na monde art ni sala ke lelo comme artiste baba ne peut autant na TV au sala combo ni na vraiment benda ka na msala na pona ngai ena banda otala tete muna mutazana idole na ye mais pona nga na mona ka présent pour lulu amona ka aweza kat na nga na banda oyeba te potala ka pa na logo mais tino na continuer ka nazanga répétition te donc ngamona miye bate mutu mususu azana peut-être aoyebu etoli azana mutu senga mutu moka simba ye amema eti ya bimise na place mobo donc ngamona banda ko miye bate surtout ya muda ko simba nga tombolinga place on ne comprendre te na ana nzoto mais senga l'idée moi za liboso pa bimisanga oui OK yebisa biso film nini oyo joa oyo pele pesa makambo na film on a joué pesanga makambo eza 25e mai après on décréer langa na to ebiso na leka na moi stage mon côté donc stage wana ni ke na boya fungolo do 25e mai ande pesanga makambo ni ke yango pesala ke na kata stage wala mais e pesanga vraiment makambo fungolanga eza ke mon entier bato bana Europe États-Unis peut pas comme benga à partir 25e mai mais bien que na salle ba film belé mais 25e mai ande ki ndoki makambo ya papa Alpha Bokole aïe babi fonti lo na ma copine privée personnelle était pour tout parce que bambote belé Blandine yebisa biso to yeba avantage nini oyo kutai na carrière artistique banda vraiment bani musana pesa biso avantage l'avantage des belé parce que ya modé merci parce que soyi abimisa ngate et moi ça que peut-être ngana banate donc l'avantage c'est que musala oyo sala que Blandine Mafuta akutana na maman Olive Lembi déjà ça avantage musala oyo et sala que Blandine Mafuta pena vandi boeba bazangi mbonga mine aval mais maman Olive Lembi tanga benge na zumbonga na futa yiba na classe musala oyo et sala que na ba na monde entier donc et puis ça a avantage et belé et le même na école bana so que moi ben et on est un artiste déjà ça avantage que yebana oui des avantages et ça vraiment belé donc na ko bande nini mona msa otokuta na ba risque belé tokuta na ba risque belé mais ndamba ma a épargner kaka donc ba désavantage ça mso mona okoke place mo bondi ti jour mso na vanda ba exemple ni mafuta nga pete na casting mo boy nga ba ona bina lo ba te pono à part ma vie ya benga nga ye mo ko na sentiment na mais ça ba place mso mona mutu mso atenga na casting mais ça ba ndeko mso ba zana mona ba telemelio donc nous c'est pas des avantages pour ça la passe non même ça là ce que ba ndeko to comme déjà famille aux place mo biti place mo na cha blending boli mbisele kila même pas major bisadidi lekela moto azala na loba major bisadidi alingi a casting nga me moto azana bite Blandine Mafuta te ba na lebi pour moto asala bongo pourquoi asala bongo on a un problème na théâtre na éviter na problème te na éviter ba moto muso ataka étoile ezali kambe étoile ata et moi sauter OK étoile bakanga ngote ezalo ko mwinda tant koreza to lobi balola bo au moins que courir kende mais sur ato botier lamba okangi ampoule mais et l'accès que éclairage place eza place wana de lumière bakanga ngote to la nzambe yo kanga ngozana taka na ko yebiso ngamo ko fungolo batu so banga na kisi Blandine Mafuta na kisi afungoli chaîne kalate a metala ba abonné OK naza mwana yo nazo bénédiction et pas papa nazo bénédiction et pas maman ce ko yebisanga nazo bénédiction ndeni Nga ba yebisanga oza vraiment très mal à la tête. Ba yebisanga Blandine ranking na niveau 0. Talaka la monde za bate ba camarade te ba camarade se éviter kai. Donc so na minute ozotamba na camarade c'est qu'il yebi te tanga oyeba obebo kabwana. Wasolwana. Non eza lokuta. Bato baza musika na ngeza bato bayaka balinga ba étouffer toile nanga. Soto ba mona ke ngana za nzambe. Ndesala ke baza musika na mena ina bangote. Na ina bangote ngana approcha bangoka pone baba ndeko nanga bebe loni ba osala. Ba kimaka. Kasi ba kimanga ya lumière na tene be bala na te. Niti yo za lumière nzambe bo ngasu na za bilo nanga. Ba matiti nanga so ne pembe no. No mo ko ndoko mi ko étouffer ngana za musika.
mais le cause à moi nzambe ndo lukaka wa approcher ngai mais na tenir pas de balle na té on ça na baka ba tenir bo yo moza limi ça reste à vérifier bon mon baebi ouais bon mon baebi place baza donner ebi mambolo ba na kusi pour mambo zolo baso yo kono bon eza normal oyoka nango na pena si pour na ba question ozo poser mais eza normal na zana batu muso eza ba côté muso so ke na mile ba tete so tuni bani mafuta rankini ba te mo mo sana za bien so ke mutabi ke ngana rankini c'est que inda za mabe ce que le quoi baloba ke o aza fort à soutenir faible na le quoi na ke muto azo kimanga zo yinanga funa za kanena l'accès bolingo pa iba ko changer caractère na za ngo za bana nzambete. Ok, Blandine. Question que je posée, j'espère que dans les batailles, je vais que célibataire. Célibataire, ma casse. Les qui va on va valider bazola ndabiso siko balobi. Vous savez c'est moi qui na bota. Blandine na bota. Na ba mi ba. Na zo mingi to sala émission bisinga na okizo mwana classe de ala paracha. Ouais na bota na plamedi mantui là na minto déjà passé 3e graduat. Tala kana kota wenze tongwe. Kokota wenze maman maki ndingu na yo bota. A passé 3e graduat. Ya mi balé a passé 6e des humanitaires ça biochimie. Blandine yebisa biso nano. Pourquoi réputation ba fille à théâtre débat? Pourquoi mi balle belé balinga sous ko bala ba artiste ti so ba yoki ka os artiste en tout cas considération kitaka ni non ça la vraiment mi balle ba considérer so ba artiste ti ba nan ba fille à théâtre ti au moins ils a passé en tout cas question opposée là partout ils a penza capital question o ils a passé monika ndeba ba ke muyaka moko afinisa ba yaka nyonso batu su ba comprendre te moni musala o tozwa ngo pension o comprendre eza quoi papa sala na Vodacom tongo ala muki 6e mama tile mai ake sokola déjeuner papa ki musala tozwa musala o bongo bureau eza bande ko belé ba boko la famille musala o ce que ma baby so moko surtout biso oyo quand to mutongi benga star la ligne biso ba o surtout biso to baby sa musala ba mama na biso ba yana biso ba banda ko sungela famille ba sala buzo ba te o bazali mais sauf que biso moko to yeba nino to sala te iza musala ya to na isonga mama liva benga abinga pa ni pona musala oyo bo sona zana musala te mo liva nga yebanga te moni bo photos wa conscience na milongoli te biso so photos wa conscience ya vie musala o ezo sunga to moni ya Solange ni to kunde ya Solange donner pona nini pona musala o photo longwana ba caractère moko boye eza bana musoni su côté muso azala kabite ngaki ndumbo ngana salaka na moni ndo eza ya kubata mafuna kena ke luka musala théâtre na bimisa ngone exposa ngote eza bien te musala tete musaba ndumba te. Vous comprenez? So tangi bande même maman biso vie ya queen et puis comment ça responsable et puis comment éducable tout ce que yebisanga on va y pas ndumba jamais ouais donc biso ba oyo mundi na micha poma pina jeune génération banu ba yo bebisa biso ba ondi to yo bebisa musala oyo ezama be to changer tout zongo comme pension na biso musala ozo sunga biso na ba famille ba mabota pardon même si on a orpheline de père de mère mais atikana ba lekima musalo ezo sunga parce que pourquoi bato ba comme na tête comme ça ba ndumba pour nani so ba piso rôle akitel oui incarner ka rôle c'est tout mais ko kota na makambo wana te c'est bien te donc biso moto comme finisa ko mi ba poto on fika so ba ndumba biso moto comme finisa doit tout changer so to changer to zo na tango kandi ba mama lipati bazalaka est-ce que to ka ba numéro to kangote bona mambo nyonso e aussi là ya omoni mingi bazo ya ba aventure bien ba fia tete ba ndumba tikana kena sala bo na saka na salle de jeu na salle na lina zone biso monde to uzang sa valeur. Ok, merci beaucoup. Balania so ya vie à TV Monde. Bino moko bo ki Blandine ndenga otikoloba. Bon, ils ont conseillé nos mbao ya péché. Ba finir sur théâtre bazan démonté. Ils ont ba film sous bazora théâtre ba mémoire ba ndenge marobo. Mais ils ont na bato sous bazora peine théâtre le quoi dans le coup la thème musala na bango vraiment alunda kunaye ayeko sala pour gagner quelque chose abate a boko la famille na yi. Donc ba fi oyo bazo sala kindumba ils ont ba finir sur théâtre botika ko sangisa ba finir sur théâtre bozora bango na ndenge mokote. Niti mama vi akudi mada. Soko ibisinga okutani na bar na loba pino kosi. Soko ibisinga okutani na boîte na loba pino kosi. Ya ndeo ça na azala kana ndako so moni na ba so ki mission te sika tourner mais en dehors wana non
et simbati mais au moins la pe mutu mususu peka ya théâtre OK ko kutana ba milieu wana on eza ndenga mutu au moins mutu eza kate ke faut ça la théâtre pour ça la ndumba mutu mususu ngona ki ndumba na ndako na bango amemi on na théâtre yango les autres ils ont dîner ba fille théâtre eza ndenga mutu eza façon d'être mutu mais eza ba fille so ya théâtre té ah Blondine question na ngai souci eza boy oza moi si tout abula un jour pe abala asala pe wa Fanny siko yebisanga lelo ozi mobali mo robo o vraiment linga bala yo mo pena o mo sérieux o cadre alobi ke non azwa ko bala Blondine et puis a obligé à imposer abi Blondine tika théâtre au salon so na kutana mobali wa linga bala ngao do a imposer nga kinetika théâtre. Pourquoi na moi aussi Bible bi femme soit soumise dans un premier temps on sonne yo ka papa na vandi et après le quoi za mobali nanga le temps de to bali c'est que to komi mutu moko et après na notali c'est papa mon avoye banga mon sala o yango tangisa plamedi mantula mon sala o yango tangisa darksi mantula mon sala o yango sala ko ye banga papa na kina musala opuna kinduma tete kinda puna bona sunga fami papa yo ko pesa na 10 francs mi famille na ngai 50 francs c'est que 40 francs ne uta na musala na komo otali c'est ba avantage à musala pourquoi za mobali na bala nga ondima mais so ina musona ndo sa de ba buzo ba bêtise carrément ondima ngati ayo kanati donc bandili fona yo kaena no na vandi penza na vandi na ndako et après na komo otali c'est papa tala donc amona ki moi na mamba lo beza bongo et ya ki no sa musa ki mumate o permettre nga pe a lo banga emsu ke Blandine c'est bon na ndimi mais rôle boy ko la ta subete na tout si mbana na continue musala peut-être pension nga ça va déterminer na ndimi te donc to koma biso mbale to balani to yokana yo windo kocha mobali na yo to yokana donc avec prière ton a été prière na binza misunganga na so na mbali nga ngati mi ndi convaincre mobali nga ayoka nga pa bikeza musala samba mina samba liloba le prophète Konde Paul Dominique ça nous a une église bon ngala kinda kake na za membre mama muza kiso vandi à mon réunion et c'est que bosunga basali dans un membre fertif l'église le banzambe c'est à Blandine bon Blandine yebisa ngai banda musala na o idole na yo ila kanani c'est na lobo ba pona na ndaku na lobate biso to yeba binga batapoto mo babenga ngai bagangi na mère abenganga abina Blandine na lingi subote juno yoka ngam sanga na soni mama e banga na balime ote pourquoi nga ikomi be sala nga soni c'était mama limbi so yoka musute sikotaka ngana linga baseye boza yinga pe de lizana on a eu pendant un ndaku ne bondi mate yo bakaka yo c'est le lobby oh ya boina yo lobby na c'est mon basala ngati to babi invité surprise na on va na suka boy queen nga nzambe na nzambe ko kisa ba posa moto azula na pinaka queen na pesa nga conseil yo o don ma pa ba na journée o yo ko suna buzoba na simbelo fimbo oui je sais que maman za na souci na merci maman na yo ka pe conseil na Blandine quand tu total à TV ou tu n'as que tourner aux ndako personne le qui na TV kaka ndingo utala yo moko otali baninga bo jouer na mpo na beta rapendo bika opera so batinga na banjo lenga kangamo oui question opposée nga ya vraiment capital na lenga te sauf que so ninga pesa les meilleurs faut qu'on sepela vous comprenez ngape personne avant des ans na batu muso ba sepela Blandine da joie to sepela no makasi donc so ko lenga wana na lenga mutu te mais so na moni na TV na ke mutu moko a jouer à incarner pe na rôle na pesa ba félicitations mais ko lenga na lenga te parce que ngape na part na za batu muso ba félicitanga na lenga te biti yo penza ngo polémique te ponga na émission na polémique ezala te biti bena na yo penza omona bena na munda abone le kapena na yo bena nojo mais les qui nous tout est on a peine à quoi apprendre kaka ils ont pas place mutu pe na ba faillite o tourner mo akotono komito mo mutu azana o azoko o azalo kwa mettre à scène kati couper mafuta boete mais non boy na les qui nous tout est non na comme personne na lukate oui bino ba actrice na comme mona ndese comme cop na bino
so boliki na plateau ba poser ba question bo mikiti saka loko ba malamu mais ndeo caméra ka so kaka na to katika imani pondo mbasa kati na caméra na tuno ka question ndenge osopana yo mo zo idete mais na caméra bono atolongo li caméra no yebiso ka boye oui na leki mutute naleki mutu te pono na comité est-ce qu'on ngape na lenga mutu te popiso tozo ko apprendre notre comité oui Bandino zonga na moi sima na loko ma auto bimsa liboso na beta kiango ka mais eye obi sibiso okoma film okoma cha combien de films na komi Blondine la guerrière tinga mo te fulu banano ala kisinga donc grâce à Seigneur modo totokani nda l'accent ko koma l'accent ko diriger ko sala linema mamtu na komi film liboso ya moda l'accent za film na ngamoko ya moda na pesi au chance titre film pesa Blondine la guerrière na komi Blondine la guerrière na komi le panga ba mongo na komi elenga moto nani bana ba fia moto na komi internet nde makambu na komi nin o ba film kimi na ils tellement belé même à terre groupe na biso pe ya kanini star et comme na somo na papa abengi ngai to vendre ni histoire eza bobo to koma donc ils a penze belé ba on atangi na zande ba idée na nga ba idée nga na pesa nga pe na koma mais msusu pe ezali belé c'est ka ki bakulu ngam na koma mais ya papa biso modeo souli à la veuve ya papa modo ngam na koma naza mwana mama via na koma de ba film les belé ezaki ya maison ya ndako na académie ngam na koma idée ya modi siko esa la kaundi nini tant moni papa pese chance a biso Blondine koma film tant koma film wana vona esa ko ndi mo mi lobelani esa la nga bien mo première fois na bando diriger na koma na lenga ngala bina koka makalunga bimakala diriger est-ce que yokanga président vidéo na bimakala diriger est-ce que yokanga ba tuna osunani mais nangola nzambe na manzambe ton papa bimisi papa patalisi bande connaître na posa mono ayeba e bande kwa papa pe bayoka bayoka ndeko na bango ninga loba te ba pesa na chance style le don et ça nga vone seigneur Ola. Ah, Blondine to komi pene vraiment ya ko kimoshite na mission na biso mais question na vraiment oyo ils ont vraiment capital na yoka balba ke Blondine oza tellement motema mukuse pe mabe makasi c'est vrai bon alors au lobby normalement na sikate parce que même l'église va sanga ba sala nzamba ba sanga faut comme motema mnene moi nzamba za motema mnene moi nzamba sipotaka donc motema mukuse amsoma mutuma selu kamuru boy au moins kwa mutona yu malukwa zu mais le quoi to akata bo nzambe na kuma zo maîtrise na oui na pa motema mukuse na motema même ba na ngana ndako ba sanga ya Blondine po ben ya Blondine mais na mawanzambe le quoi to kenda ke église et nyonso ngola nzambe likolo na komo koma mutema mnene na komo ko supporter on te passe le mabibo mo na bite limbisa na komo pe mutema mnene oui. Ok, merci beaucoup. En Blondine, pesa ni conseil, pour na conseil ni ko pesa pour na ba to bazoko intégrer théâtre sika, ba fille bazo ko théâtre sika pour nazoka bazo ba fille surtout ba fille so akotika sika celle ka inene lango. Siko pour na conseil ni ko pesa ba fille bazo ya kokota monja arsi. Conseil nanga na ko pesa bango donc na ande kuna bango mwasi ba oba ya simanga na za ya na bango donc conseil na ko pesa bango ezaki bato sakaka bato sa place nyonso malamu ezali mabe mu ya kawana pe mais ba bala na mabete bala ndi malamu bato sa soki yo lelo okomi ko luko finga ba yo ba makalo monte ko lukila malédiction musalo to sala o eza même bibi limité précède la gloire musala na biso o soko za humble ozana humilité nzamba otombola yo mais so ozana orgueil lingai en tout cas okoma place oliko koma to okatana même so sali siksa ya ndenge nini onga kangi inana siksa ya succès pas de deuxième année omuno katani donc conseil na ngabolanda toli ya mikolo surtout répétition ndi yango des akis makasi donc répétition pour comme meilleur
ngana yebi ya modèle ça même Jackie Chan kufa bongo même ata Michael Jackson ando répéter donc pour comment on comme la succès na comme le quoi maman vie à Queen Mada fausse répétition et belé répétition on les a qui ça monte donc ce qu'on répéter belé au comporter place où les a une difficulté au commence à on a facilité respect belé répétition et belé en tout cas bande kolanga basi ba oba ya sima na ba otokuta na ba pesa pe ba tumsu na époque na msu pe baza ba impoli ba manka ba mikolo eza mabe la photo lukali pamboli ya ba aimé na biso surtout lukali pamboli ba aimé et ça vraiment makasi et ça qui tourne makasi mais ce to ya poto lukato la qui est impolitesse déjà un au fin sa famille na yo pour baloba so raté éducation na ndako aux en église sur une église une école ce que so yo raté partout na nyonso donc c'est ça pourri donc on a tout fini sa famille na yo au fin sa ba parents ba que non aux a mal éduqués sur na ndako peut-être raté qui pose avec mutu likolo ko metango ye na place ba ba sangana okuta na maman aza mutema munene ayambi azotali so vie yokaye et ça le bien makasi donc conseil na ko pesa ngana. Oh, merci beaucoup, merci. Hein, balandino sur vie à TV Monde. Yango j'aime la champagne à Ebisa Kabino, vous s'abonner toujours na site na bino vie à TV Monde, vous allez jamais décider pour émission vous en par ailleurs. Kaka na vie à TV Monde. Bah oh non sonnon vous s'abonner et belé na vie à TV Monde, vous allez jamais décider. L'émission na bino tolo bela. Oh personne na ngamoko j'aime la champagne. Na lo bango ernion son na sana posta ya ba remarque na bino na sana posta ya ba conseil na bino donc et ça la nga bien makaston beaucoup na nga donc na sepela na ndenge moko ya kosakana te ozana na leo moko za posa belle publicité ozana salle de fête ozana boutique d'habillement ozana ba salle ozana boutique ozana nyonso tout ozo senga keto lobela ozana ba sujet oza benga kaka numéro na nga wana to ko solo la nyonso e olika na bopete nyonso bondi tozo koba kaka vraiment mais émission na biso tozo koba donc au bout après un jour au sala groupe comme pe na groupe na kokate na kokate ndiko neza na groupe ya modi mutu passé pesa bana misu auto ibisa na pesa conseil na pesa conseil eza bana misu ata ya to pesa conseil ayo kate aina kiteti ato ibisa bo ayo kate parce qu'on est ngabo emotions te déranger na mutu na kokate ngapi na charge wana to tikela modo to kanto tikeli ma vie to tikeli ba président ba baza pour ba encadrer biso ngapi na kotwana na lota ngopete ndoto na pala ngeyate ngokati na ise bato to balanda biso so bo moninga na circulation na zati c'est que peut-être na déplacer na voyager mais so na zongi académie de star papa palanga donc comme ça groupe te donc kokate do vini mobimba otikali bon kokate est-ce que bi bato belé ba bima kana sima bato ile ba bunga mutu nyosa tanga maza leader te liberté eza pona mutu nyonso te mutu mosu azanaka oza pembe na mutu aza leader atombola kwa bimisaka yo nakotanga komite misa bandeko ebele na mosala o balonga kota ba président na bango mutu asala groupe na yo kana te donc ok seigneur ko zaka pembe na président na yo chaleur na ye ndi esala ke yo mataka yo kanaka yo sala nyonso yo sala surtout longo pembe na ye il ko ndi to tambola surtout ba camarade yo za lumière peut-être ngana na foot moi que na profiter na lumière na yo surtout si on a un quitté on comprend que on a ça la vie na okanga mana yo lumière na yo transmettre on m'a pas na foule que ça mi na comme je me bala bien na canal na yo une fois qu'on a kabana bali na cité on comprend donc mingi pe balonga kota ba président ou ba présidente na bango na minute bon monika oui parce que ça la comme 6 soit za kana ngo azana ngo souté bana profiter na sima leader na Desina ningo yebi penza zakana ba succès penye belé bana longa pemi na présidence na ye succès ko ya yoka na suti te en tout cas bolimbi skota na tanga komite zaka conseil na pesa lotina lube bato ba yebi bato ni na lobeli atanga bi bleni lona ko bana longa pemi na modelo et ça kana sa mazonga na ko ba pete komba mwana papa nanga miama bopule za mwana papa nanga modo mutabimisa ye na bona tanga ba komso blana lobaki te za conseil pour na biso nyonso mi malonga pe mina ya mode anga alonga na bakanda na binga ande konanga tamimi na mobo aza papa na kunyonso mutako sote je manda kunyonso mona nyonso pe mina papa ni moko beneni emsul kamu zo sala papa obo yango surtout yo sango na kiteti okantuka papa oto ba qualité azobo ya bi pourquoi parce que ya mona mo liboso abanda musalo liboso ebite pourquoi oboya
alonga na bambingi moko boya lobanga te macheri ko kene ngo bongo te akenda na bakande sali so ba 2 ou 3 ans boy et après tel que na mona na sali mabe bien que na kina sa go na zonga na makola papa na mona munike na zanga ki lipamboli moko boy so ko longa na pembe na papa funa longa na ndemo ya bien papa ya na mona koli na sabu na sa papa abeni yo ya ko longa bo mabe na mitu ngana ndiko so botali ba toto sa même publicité na ye bablo mingi to somo ya mudo bing parce que c'est ma sœur vous comprenez ba comprendre te ye muda papa nanga funa zonga na sai mabini na longa na kanda parce que na tangi mi mapa mona papa nanga ya mona tangi vous comprenez même Aminata son père mon papa nanga mta bimiste na otanga ba oya ba ndeko nanga mais to mo atali ma vie a bien ka tourner parce que a jouer kitoko a jouer bien matalité ya muda papa nanga funa zonga ma vie a ta benga nga po amona nga ya pa ya modi po muda pesa nga chance na biba o comprend ndeko na ntanga vini kutaba inga na zanga jani na longo academy te naza mko so ngana na sala ngesengo o comprend kelo na to bato profita kana moto ba leader na biso mutako sa binote to profita na moto ba leader na biso ponga na yeba parce que modo abimisa nga bete po yeba na po ma vie a pesa chance so ya pesa ko chance to ngoyi banate bere to sala ndé ya mwana. Bon, merci beaucoup. Boy qui n'est pas dit tu colo. Badon yé penza ta ma bende ni. Alunga nete. Et puis en tout cas nous comme leader tendi bo kan sa wana ndinga sali sit boy c'est kala mingi te alongwa au prépare bablone non. Azaka kawana pe tika le libela. Donc ni bisangai en dehors ya musala na ya théâtre osala asunga. Na sala elote parce que théâtre ils ont tendance ba répétition ba tournage mais na yebi misala pe maboko na yebu kanga suki na yebu sa ba perruque na yebi pe ko tonga mais ce que le quoi musala ou à théâtre ils ont ba pena ba tembele na mi pesa mobimba na musala na théâtre pour on de lesanga le binti me que nous ko clairci ngelo mo boy no ka battu baloba théâtre kalandi za ko futa théâtre le futa ka souhaita mukiti mais so yebisinga ke en dehors ya musala théâtre ona musala musuti zo sala so na munu zo tangisa bana o futila ndako ana futila ndako so mbonga na yuta kana théâtre kasi na bi musala mute sala ke na zo mbonga o futa ndako lo so nzamba salinga grâce na fulule lo mubu oui eza ya blandi mino za la bana tongo tipo kwa kuna te po théâtre e benga ngai répéter eza pour ça ngai mudana pour ça nanga dona ocha mutu moko wana no yo saka contrôle na ina tongo na sali contrôle na sali bo sali bokoti boya na kena pourquoi pe na sali contrôle mais na vanda na te bana tongo tipo quoi so na vanda bana tongo tipo quoi so ma vie a benga blindi yo tourner monte que na fauché même sur rôle on essaye ki nga blindi mafuta na jouant na fauché dona habite ke na sam suti wiso nza masenga grâce pour boso na zana terrasse kande zala ka bayibanga ni na kwea boso nza masalinga grâce pour ko sala pa mutu na musalo ma chérie je mana kosote et simbate moment nyonso amso ba ko bengo ya ko tourner so so zana musala mutu en tout cas wandu makama be ya buto na futa ndako to bana ba otanga sekete ya futa ngati c'est la cause la banque biso que dans un bon théâtre na mbongo mundu zana no vendre te pour beli bila ma vie azu ordonnance na yo sombelo kiss ça question na répondre nga yo ngo c'est la question na zo fele otime na lobika do soko sombelo parce que za mwana ni ne futu musana yo ko vani kanda za mtima mnimbo je ma pesa akosombelo kiss ma mutu perfusion am supposa ngi ndako kande ya yambani bato avandi so so ta pesa zo futa ndako ni ne sali ko futa ndako ya musa théâtre au sein musala do na futa ndako te bana ba olete bon musala do théâtre na copie na penza mi pesa corps a mes cop na ngai ya mona isa bande ko ba ya obeba sa buzo ba pardon biso bande na minde tinga za nga ofelina na place musute d'autant bo sa bo bebisa musala esa mabe makasi et comme un soba benga mona mama bangi aseke mona pa comme ne kiri ya bato baza ben polité bo sa mabe tout changer bo opina cop na nga cop na pende ngo le type la midi a comme na 3e graduat eza théâtre on a sauvé na komba lola na nzamba lola ti darsa comme na 6e nzamba lola yo théâtre ti na futa ndo amo faiti peza am supe ba nyome o mona pe o futa ngo théâtre ce ko yebisanga no bebisa poani do bato ba mona ke théâtre eza donc ba Alexa en tout cas pardon boutique biso tozongo pension tozongo musala les autres sont famille to continuer donc o ayaka pona buzoba en tout cas s'il vous plaît non c'est nous pena bo limbis na komba nzambe boutique o bebisa ya mabe makasi
bande ko ngai bo kindenge ndeko na biso Blandine na utukoloba donc musala na osala nka bien musala na ozongo kaloka pasta mo bo anu mona pika bando banda ozaka wana obaluka oseloti mais soko ziyango penza koto na makila ende si mama via kudi mada azwa penza musala na penza musala ozo sala ke bana baboko bakola pourquoi pas yopi Hollande exemple pourquoi pas yopi osala mo bien makasi po lobi futa otikoloba bilobela boloba wana théâtre za ne lo théâtre za distraction yono za distraction de nimi na théâtre za distraction te donc salam sana ou bien musala nyo so babi ya pas de son métier qui de sorte gens donc ce que coordonné en tout cas salon qui tourne makasi so kanga suki kanga bien aux artistes à lamba pe musano bien makasi yo mo bino mona ki en tout cas na sala ki rareté ya salam sa o Blandine merci beaucoup ezaki sengo na nga peut makasi ya koyamba na plateau na nga merci beaucoup pour na ba réponse nyonso oyo pisi na ba question o nga na poser le bali mo loba moko ya suka pe na balanga via activement de obaki mabanga e pa ba yibi nga pena seigneur merci parce que au pensé nanga ko benga po basé belé mais au raisonner benga Blandine mafuta donc et ça n'a vraiment sengo na sepeli makasi na moi a te passe moi na vanda te je m'appenda moi te Blandine mafuta pas ça les jouer na ça la bien na benga na yambe na plateau donc c'est pas facile kamba mon beauté donc c'est que na convaincre ka ndo sali ke ngana na plateau na ko pesa ba merci na pesa pe merci na mama via merci na ndeko na biso na sima caméra na isa ka ba ndeko buenga Blandine mafuta maman il y a mbongo mususu wa mususu pesa na ya modité na vanda ju mususu mutabenga Blandine komela nga film atini mo est-ce que na pesa ya modité na pesa ya modité papa ya tourner nga pe ofele vous comprenez na benga pe mère ya tourner nga ofele transport pa na futelier est-ce que ça avantage te les avantages donc musalo soko sali yango na bolingo nyonso ba avantage ezebele na pesa merci na tante na Caroline Mbengo ba beauté na France et na présenter pe ba condoléances na ngepani auto perdre maman na Caroline Mbengo ba beauté na pesa merci na vie na nga ba be apesho fuka mobala mundu ba merci na nga na pesa pa ya ba mbote na nga pardon pas vie na nga Dani Boala la mona poto atongo per double zaklete ka mobala mbinga ba gros bisous place aux ali mon vieux propre pasteur Saint-Marc na kata France ba gros bisous na maman lek na nga Hélène Kanga maman na Épinesse. Elle m'a dit Ndondo, maman la française, ma copine privée. Nakata tout continue. Na tefuna senga permission. Ba gros bisous na Paulina Antonio Rosaria, maman na Blessing. Balobi Stella Mathias de moi-même. Stella Mathias de moi-même. Moi si Nzambe na Baxelo ba gros bisous. Ba gros bisous na Kalambote Essence aux États-Unis. Balobi le vieux Muchambu na kata Caroline du Nord wana papa solution vieux asa ke batso ba ina ba problème ya pesi solution. Le vieux Muchambu na kata Caroline non ba gros bisous na couple ya Jessie Kas mutema Yannick Mvwama ba gros bisous na vie na nga babi papi Mvwama na kata Limane ba gros bisous na vie na nga balobi Gabi Maya c'est sans yo pas moyen le bana silencieux ba gros bisous na babi Dudumbala na kata Belgique wana Dudumbala ba o comprendre teni na bisa o kana mutu ba gros bisous na Dudumbala na kata Belgique wana ba gros bisous babi na Mita Makumbu mama na Charmine na kata France ba gros bisous na couple Orgazibo Monza motema ya John Pedro wana pe ndeko na kwa wewe na tangakiye ba gros bisous na couple Ariachou Luyeye motema ya super papa ba gros bisous na Iguette Lucisa de longue jambe moi ça voyage trop depuis na comme ça avion le comme ta kati na cano rapide na Brazzaville ba gros bisous na ba bébé chéri na ngai Plamedi Mantula na Darcy Mantula ba gros bisous na petit frère na nga Onej Bikembo na kati ya Grèce wana famille te wana famille naseni pardon famille aider ba gros bisous na tonton Matondo babi Fabrice Bikembo Once Bikembo Chardelan la cadette licenciée solo ba gros bisous na bino nyonso merci beaucoup. En tout cas, Blandine a dit que nyonso pende dans zipele banga na nyonso amelongo yemoko. Donc merci et belé na ba nyonso bazala ki branché na émission na Via TV Monde. Je mets la champagne à lingi bino mingi là je dis merci à mon caméraman Herman Pondo Mbasi. Babi caméraman a sérieux. Na peso ba mbote na boko ba fleur ici que ozali. Babi Fifi Meda Petit en direct de Turquie. Fifi Meda Petit. Oh, je mets la champagne. Ngaye yo na bi Fifi Meda Petit moi c'est bi secret le lait mon la douceur. Minera Kati,
place ozali bambote ebele retivi boboto fille sage mama social mama cc moko bote ebele ya mon apôtre babi apôtre Abraham bambote ebele mami Sarah mambu place ozali mama mon chéri balobi Shadrach tout place ozali bambote ebele nazopesa merci ebele aya na moto asalinga o naza lelo babi mama vie ya kudi madar kilo autrement dit mama molakisi mama social mama mokonji bato ebele batu nanga obwaka mama vie ya bongo pona nini obwaka ki makasi bongo pona ni yaya pona liloba na mikolo lelo ezaki pete te pona kota western so mama vie te nga je mala champagne na kota western na tambola tambola ba groupe na kota western tam ko mo te butika nga na bwaka mama vie opoza nga ba keso beleti na pesi bino ba mbote je mala champagne alingi bino mingi to kuta na prochaine émission bye.